Mabele, mabele, yabakoko, bisotolobi, toko bangelo kote. Mabele, ele, yabakoko, bisotolobi, toko bangelo kote. Mabele, mabele, yakimbangwe, bisotolobi, toko bangelo kote. Mabele, mabele yakipae bisotolobi toko bangelo kote. Merci, merci, merci matondo yenge na bayibanso bakolanda biso na mokolo malelo ya solo passe pe na République démocratique du Congo kasi ba peuple congolais baza déterminé pour la kobunde tumba ba peuple congolais balobi toko tikate toko bunda pour la mabele pe rwandais akozalaka nekolo wa biso te rwandais akozala nekolo wa biso te pe toko bundisa bato nyonso oyo batelemi pona kobundisa ekolo wa biso likolo ya minere na biso likolo ya misolo ya mboka Congo likolo ya biloko na biso bango balobi basala biso baumbu yango biso ba peuple congolais tolobi to telemi biso banso pona ko bundela ekolo to telemi biso banso pona ko tala ba rwandais balongwa po ete ba rwandais bato ba mimonisi esengo toninga omotema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bandeko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bo continuer ko s'abonner massivement bo kozalaka de cité pe la bino bato bozwaka libaku ya ko partager émission kolanda yango du début jusqu'à la fin ko like koba commentaire si je sais pas jamais tika nzambe alola apambola bino awe ezali siko to analysaka ensemble siko to salaka éveil patriotique et siko to aliko conscientiser ko sensibiliser otalisa ete peuple la biso longo la bolema telema pokata tina likambola yo bande ko ngai to analyser ensemble ande to analysaka bande kolanga mboka langa ina yo zali mabe mboka langa na yo ebibi anje to analysaka to longola manette mboke bébé bande ko balandi vidéo oyo na moyena chango ezate metolo bela yango soki la tia yango bilo moko boyebi nini ko yoko komelanga nazoka passe ezali makasi mais esengo pe ezali makasi pour ete ba congolais baso comprendre mais na lingi ndeko langa yambo yo finga yambo yo cha jeune to pour partager landa émission du début jusqu'à la fin yoka tozali ko solo la pour eza analyse na kotika ba point oyo sala commentaire soko ko finga la sima kolanda tina suka soko ko cha commentaire landa tina suka petango zo finga tozo cha commentaire o se situer nani yo zali pona mboka na yo nani yo zali pona mboka na yo kabo elom pour ça cha vidéo oyo to analyser à propos ya maloba ya ndeko mwasi oyo. Merci. Les États-Unis ont voté une loi intitulée Loi sur la lutte contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique. Le projet de loi a été voté le 27 avril 2022 et a pour but de contrer l'influence et les activités de la Russie en Afrique. Pour cela, leur stratégie est de manipuler les gouvernements africains, leur politique et leur opinion publique. Contrôler d'une autre manière les secteurs stratégiques en Afrique tels que les ressources naturelles et minières, les bases militaires, la technologie de l'information et la communication. Sanctionner les gouvernements africains qui tenteront de collaborer avec la Russie au détriment des États-Unis et de ses alliés. Waouh! Quel projet! Il vous rappelle sûrement la conférence de Berlin en 1884. Bande kolanga la bande boyoki. Makambo nini ba Amerika bako kana pola ba Filika. Pe nini bako sala pola mboka na biso. Congo. Baye po ba déstabiliser, baye po ba coloniser, baye po ba yiba, baye po ba boma. On est ali ba Amerika.
siko ba melika ba kosala makamala nyoso la moto ya Kagame o bino banse boyebi mais lelo congolais azo comprendre te peu importe ndenge nyoso to ko ganga to ko loba na ba risque to zalango mais congolais ko soso eloko moko te na utaki na koyebisa bilo ete ba moni lisanga ya ba mapinga nelonga lisanga ya bana nelonga lisanga ya ba kolo Congo lisolo ya lisanga ya bato bandimeli nzambe la solo plutôt bako kota ko bima pe tango ekoki to kaki baona ba umbu na molimo siko esengeli bakanga me ba obimisa épisode bako créer les bino pour être beaucoup de la distraction bako sala makambo euti na monde de ténèbres ndekolanga bolandi ba pasteur ya baluba bolandi mukuna bozolanda Moïse Mbio azaka toujours la scène bozoka makamnye ezoleka bozolanda le longe nini kindoki na bango eza kobima mais peuple congolais matoyi mango ya tikali kala l'église à bongo baloki ya Congo ba politiciens congolais ndekola ngai ba koti na mama na distraction pour la ko distraire ngai na yo mais merci na ba peuple ba bandi ko comprendre nani to landa te ndekola nga ba politiciens ba kangi bango la ba problème oyo baza nango et puis baza na mission ya ko distraire biso et loko congolais lingi ya kozongo derrière ba politicien te soki ntembe nanya chaki ntembe na mvuluzi beta mundenge soki tembe to beta mundenge bolanda ba politicien bongo mona nde Congo ko kufa soki peuple to misali violence te ndekolanga ya kolia ya komeleza li derrière na politicien baza na mission moko ya ko distraire population ndeko nanga yo nanga to sangisa mayele pe misolo na kotika koloba yango te okofinga ngale loko fenga mais sambon to bunda te révolution nyonso sala makalaka to kubianza soki lelo bazo distraire peuple ezali po batala basimbi clé ya mitsopo ya libuma ba congolais nzala luti biloba loba losako nzala luti biloba loba moto azala nzala alila matoyi te soki babengi esika nyonso akokende akokoma azwi te a réclamer mais na liboso omona ata lobi la marche bato baotulanga doré na témoin journaliste maman bapesi combien ponga pe na ya de mutu azoya po na nation na ye mazotuna bapesi combien ponga pe na ya po bayebi ke marche babimaki fo bapesa bango mwa eloko bo mutu abongo asa aobunda mokoni aotelema mokoni yango moni biso tosenga bino mbongo po tokendaka pembe na bango lokola basi baloki bango babebisi bango ba comprendre te ke baloki bango mo pe bakoti na kindoki yango siko biso to na délivrance faut to mambisi na mapa po batola bayoka po bakata tina likamula bango yango montant to kitaka na mobilisation to senga bino tango to kita na mobilisation to yebisaka bino vérité lokwa vérité bilo bolinga ngo te mais loko ezaka vérité ezoya nango malembe ekokoma pe ekolonga po vérité oseya ebele na longi lelo be banda na moto ya Félix tango na lobaka tozaka mibale misato te mais lelo moto nyonso akati tina elikambola ye Congo lelo soki ngai na yo to bundi tende konanga to kotikala ndeke to tikali ba réponse ya bande ko mususu na mituna na bilo botuni lelo pourquoi to yembaka pourquoi to sala bona répondre bilo nezui ah to za ko analyser
maintenant loba yango mwa moke toyembaka nzembo moko simba 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 mama simba mulele mai ndeko langa loyembo e accompagnaka eza moko ya force na prière ou na guerre ba danse c'est ça quelque chose soda koki mambango ayembe ambitili nyama muke pamba abomi koko na ye ambitili nyama muke wana biso bagasi n'époque wana tango bako yembe pesa bango force tout amakolo tum 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 ezalaka na force pe kotaka na milimo mususu koyembe ya lite ya plaisir tozo yemba eza basine tozo kende mutalingaka lemba moi lo yemba le pesa makasi bon bon faiblesse ko to yembaka koyembe ali ko bondela yembala mibale koyembe zali ko pesa force maintenant répondre en bien les yeux dans le lingue à classe oyo répondaki pour il faut na pesa yo réponse yo kokina. Mes frères et sœurs congolais, jugez les kiming na moto. To salate. Bandegolanga to salate. Il faut tout accélérer. Il faut tout accélérer. Toza na obligation. Yako quitter sa Rwanda la bato banakati. Il faut tout accélérer. Il faut tout à la bibundeli. Ndekolanga. Il faut tous à la bébouler. Bandeko la biso ba opesa biso passage. Toza kosuka parce que to ke na bibundelité. Ndeko langa. Soki bo pesi biso ba moyen. To sali bibundeli. Ambassade Rwanda ekoya. Kagame asengi batu na ye bazonga. Tozongisa bata Kagame. Bazonga, non on fait la guerre, bazonga nde. Est-ce que Robert Walinga bazonga? Moïse Nyarunga Walinga bazonga. Eza ba o lancer le kuta. Biso nde tolobi dans vrai ba congolais ba bima parce que ba bomba ba congolais. Jésus. Est-ce que congolais kotika ba rwandais ba bima bongo? Non, congolais. Ba politicien ba liambongo ba politicien bazala biloko ba okanga bango na ola kisabino na olobela bilo mikolo zoya. Kabila a joué cop na et cop na simbi souci la bango ezalaki ba koma la place bazalelo que peuple congolais bazapela posa Kabila que peuple congolais va laver Kabila. Yango salami. Ba peser poids. Mais ba bosani ke 7000 hommes ba suité. Parmi ba 7000 bisotoza. 7000 hommes. On a ce chiffre 7 bato la milimo baza bato bakufa na kiliso pe basekwi na ye babomi nzoto batika la milimo po bazwa mabete bana nzoto te bana mokuwa te baoka capacité bazotambola selo mokili. Bande konanga total la Congo ya lelo na rythme ezokende ndeko place oyo telemi telema soki eza juste soki eza mabe lelo na sima analyse olongwa po o regretter l'obita ou liste ezobima oko regretter l'obita ba vidéo ezobima oko regretter l'obita ba conversation ezobima boko sabi ce que ça montage mais moi je vous dis la longueur d'avance c'est un montage c'est la vérité ne crois à personne bunda combat selon molimo koboya pe bato milimo te poza muto boya kanoka katanzambe yoka sale examen
étude de faisabilité, droit chemin. Biso, toza koya pour la libération, rien que la libération. Tosenga mbongo po to anangote, to alelo ko teka te po to zwambo. Lelo commission moko ezo salama. Il y a recrutement, il y a ba soldats, kopa ba rwandais pour ba boba ba jeune, ba maman, ba papa, bilenge, bokeba, bakokanga par force, bakobenga bilo balakisa misolo. Komeka kotinda mwana na yo te. Akendo za la volontaire, akyokufa. Komek bande kolanga, bino bato bona ba moyen bo salisa ba famille na bino. Bo obligé bana ya mibali. To basi misuso ba pe na milimo esprit loko angalo bila sima mandoki. Non! Eza momate. Bon mekate, complot contre bana na biso. Bako zwa bango bakene ba soldat ba boma bango. Ba okanga bango na butu ba ke ba soldat ba boma bango. O océan lobaki te. O océan beta kimbela te. Pona zo koma na suka la tiki bino bo analyser. Attention, alerte. Commission moko ezoya. Ekoloba na bitando ekela biso. Ekobele la koloba ete guerre ezali. Recrutement ya ba volontaire ba ya po ba keleko pesa coup de pouce na mapinga bo kende te complot. Po ba moni ete peuple batomboki bilenge batelemi bakobunde tumba balobi be exterminer biso. Ata ba cheli bino $200 ba petit ba vie beaucoup fanzala moto akufi abanga kopola te bo kende te bandeko nanga message bo circuler yango bo pesa bandeko la bino bo bela na bango ba mekate pe ba stopper kotambola butu tango bakoyoka bako kosa makambo la bango bako bimisa mwa trouble moko ya bango moko o bakuluna bakomi bokeba bokeba o océan lobakete océan betimbela. Attention, mwana ya Congo moko tatinda ndekone na polisia, moko tatinda ndekone na fabo, moko te atinda mwana peu importe dimension za kamabe za kania za itili pola kobundela mboka na ye batela bino bakulu na miibi ya butu bo bomba na na bandako poto za la besoin la bino po bo bundela nation na tango to kele tout. Alors mongongo ebeleli o ezalaka bobela lisobe pola kobela bino bato boyaka la ba famille na bino bo benga bango pe bo partager vidéo. Peuple congolais toza na danger soki to boy koyoka makambo la zo yebisa bino. Banguna na biso baza forte ke biso. Force na bango eza ba moyen. Biso toza faible te ke bango faiblesse na biso po toza la ba moyen te. Yango bazo kota la kati ndako na biso tina zolo na biso pona kokomisa biso nesika o. Soki to chemi solo na biso bandeko. Tokolia bambongo ya Laura Sokoko te, peu importe dimension ko yana. Parce que ngamoko na yoki mawandeko langa na maloba ya Laura Sokoko na tangisi pinzo ina lobi mwana mobali yo azaki nde rwandais mwana mobali azaki nde tuchi azoloba ke naza na liste ya ba combattant oyo bokecho apesaki nga liste wana nde la kokotisa ake kobimisa na ba mayi bapinga na biso alobi bango nde nazwi liste wana natindi yango atindi wapi tokendaki kozwa motango ya misolo ya bapaya tokendaki po tosala nango boye bokechu présence à Kofi nde indisposé. Ah bon? Mes chers compatriotes, c'est un danger pour la nation. C'est un danger pour la République démocratique du Congo. Botala yango non ali soko inanate. Mais boyoka message ya Laura Sokoko. Liste wana po basana bato wana nini? Na utaka na koyebisa bino kala toko luke mission ngo poto chanda mbulango. Que attention complot contre les diaspora.
baye na poison mbongo ekoti po ba déstabiliser bino boyoka kanga ite lelo bobandi komona boyoka kanga ite nalobi bokeba mbongo moko ya salite ekoti mais nzambe ako dévoiler bato wana ndeko langa botala soki message wana bilo bobangi yango te seke boyoki yango te bofuye yango boyoka yango message ya Laura Sokoko oyo azoloba na etando eke alobi naza na liste bokechu mutu apesanga liste po ayaki kozwa mbongo na bayi mapinga me liste wana ake nango wapi tala nde baoboma bino tala ndenge baoboma bino po badestabilize komba bakongolais bandeko na biso bakongolais. Unité c'est notre force, unité c'est notre salut. Unité c'est notre force, unité c'est notre salut. Tolongwa nanu na ba sentiment personnel. Tolongwa nanu na makamabe. Bandeko nanga. Po eza analyse yango na ochaba point. Mais na tel sabino logo moko wa. De fait papa la biso erona toko la po azaka pe président Bilima hein. Papa na biso persona. Bilima e beti bapoli. Soki Bilima bapoli. Tango vie lolo azozonga na ndako. Ah, ya lolo na biso. Watu abala mike. Kimia. E bandi mama na ngai. Nzamba batela bi. Bakoko na ngai nzamba batela bi bisika bozali. E bandi na baboti na ye. Na mwasi na ye. Na batu tu otozaki na bango na kati ya ndako. Kimia. Vome bolala. Soki ka fungoli porte akoti boyoki ye. Amati likolo. Kokita na ye na se. Mwana panzana. Ayo kaka mwende makelele. Pose problème. Pourquoi souci azaki nango équipe na ye atali ba préparatif nyoso bazaki nango atali eloko amoni ke to police ko soki bino na ndaku ne boza ne sengo se aveni bo tukie parce que faut bino bo compatir na ye parce que équipe na ye poli il est président azo supposer que famille na ye faut soutenir ye mais bino bozongi ne sengo po équipe na ye poli ça veut dire bo contrer allez il faut châtier bino. Si qu'on a tali sibino Congo. Nazwe loko na naibite pourquoi elinga. Na tali sibino Congo. Mboka na bino Congo. Bazo boma ba congolais nuit et jour. Bazo violer bazo sasa. Génocide na bandi bolandi. Denis Mukwege. Bolandi pe bakola boma kamo bosana mboka. Ndeko nanga yozo sepela po anini. Yebisana nonga ozo sepela nini. Champagne ani yoko mela. Tangu Congo ba osasango bo. Tangu mboka na yezo nyoko boy. Yoza censé yako se préparer, yako se prendre en charge pour ta nation ozo sepela nini. Concert ekobeta na Congo pona nini. Congo za lokwa mboko ezo pola. Congo za siko lokwa mboka oyo liwe koti. Eza lokwa bilimo e poli ya papa nanga. Oko sepela pourquoi? Et sengwe kozala yo ya nini? Concert ekobeta le 30 juin à retrouver ba Congo ya soki ba wenge ya nini? Wenge sala nini na Congo? E ya na nini na Congo? E tonga nini na Congo? E ya kana message nini na Congo?
lelo babeta le 30 juin eya na nini emema nini échange nini musique importe nini na Congo échange nini banda kobeta to banda ba mission kala ba collaborer avec Mobutu pour assassiner les gens azaki basia na Kabila memema na Félix memema donc rien ne va. Mais est-ce que tokoki kopesa tente ya kokanisa nini tokoki kosala mpona Congo unité biso tout to compatir pour notre nation tozala un tomipesa ba coup de pouce tosungana na tango topesa na malako na tango oyo olie totika banguna bakotela biso boye likolo katuku bianza nga océan batu bayebi na komba so nazaki na mbongo kembo la nzambe za oboma makambo tosali pe ba makambo tosali makambo batu bayebi ke moi muke o entourage pesaka mais tobimaka mutu te mpo nzambe alobi tikanga la tombwama mais soki ezaki tolobaka ngai toana baction ebele je te le dis oh so na bani kotanga oche munoko ya solo sotoki oh biso nde tosali yango et puis nga ebele ndeko na nga mais toana nkembo nzambe koloba te toche mutu bandeko bokende parce que toyebi lobi te nzambe atindi yo mpona bongo te tika nzambe atombwama eloba jeni pape je tika nzambe atombwama tikela nzambe atombwama yosala ndenge alingi eza na makambo ebele bato na oloba bayebi nakoyebisa omoni oyo nga omoni moko te ebele bebeti mbunda me ndeko na nga bosunga to bunda to analyse ko est-ce que faut tokende lolengo tozokende tolonga te lolengo tokende yango te yango te baokanga biso parce que toboyi tosolola toboyi dialogue entre nous les compatriotes entre nous les résistants entre nous les combattants tolingi leadership eloko ebomi congolais aza leader eloko ebomi congolais aza leader ndeko langa nasala baction ebele bato bayebi nga te kenga apesi bandeko langa ale bokende tokota boye tobima boye tobima bake boye réussir mais bato bayebi te ke mama océan guerre à leadership ezoboma ndeko langa soki nzambe alobaki okoza leader ndeko langa okozaka leader soki nzambe alobaki ngonge ekoki napesa okopesaka nde onga alala epongi nayoka président bengi pama pasa bengi lobi te lobokuna nakozwa mwa 50 nakozwa 100 mais na bengi pama pasa te soki nzambe alobi te océan aza na nzala papa Mikael na nazwi te mama Celestine na nazwi te la Chabia na nazwi te le number 1 y'océan na nazwi te yanga moko na nazwi te nakende kuna pe na beta porte na flanche mwana nga moko aza kuna na France alekende sunga océan atambola mai ndeko langa nzamba bosanaka ba oya yete crois tu seras sauvé rendrez votre sort à l'Éternel mais à lui ta confiance et l'Éternel la jura mais à lui toute ta confiance il la jura ma missionnaire baokangelo comme pour la bala Congo mais batali bakokite maman océan kenya ozwa 100 oh non bobe c'est la force divine Jésus na otika ba point na pesi ba congolais tumbela oyo bo partager mission to bunde tumba il y a un sérieux problème baso côté la biso parce que toza unité to inani guerre leadership na poto ba groupe eza combien bo kotizaka ba mbongo bozwaka ba mbongo pourquoi bo financer te motema mabe CCDP Congo Asika
soki Congo telema oya baboketo soki ezani bavale amangituka babalia ngando ino lipasa na ngai ya CNT live de Gino Wilk soki onini oyo mosusu mokonzi komona ya kanani ya ba King Bukelo boze belete ba association eza boni bosalaka ba cotisation bozoya ba action na Kinshasa ekwa boutir neloko te pomboki ali na bitumba boko ya bofutaka babiya mpoto boko sala ba projet ekosimba te paye tokipe boko luka bokonzi boko ma ba président boko zwa te po occupation ezali po bozwa esengeli mabele epe mamalamu nkone kubima ya malamu te boko tekela banani basombi banani bateki pe asona mtabule nani mosombi nani moteki toyeba te confusion mais soki boche maboko bopesi biso maboko bosali biso confiance na amour ya patrie tokei tobundi tosilisi makambo oyo ndeko nanga mabele ekopema boko bwaka nkona ekobima boko sala ba président esengo ba ministre pe tosali mosala tokombo elopango moto na moto akati tina elikambola ye tozongile misala na biso bobo meseni na suki sindeko na ngai pona tekela bino pema soki bosepeli tobenga na ba organisation wana nyonso to solo la ndeko nanga ba cotisation obotiaka tobenga na bato tobundaka bitumba ya solo toyebani to solo la mbongo bozwi bokaboli ndambo awa ale boloja totindelo $25,000 DS yona association totindeli yo mama Oseya yona association totindeli yo King Bukele yona association totindeli yo Joel Kombe yona ba association totindeli yo Tatiana Osango yona association totindeli yo Jolie Kiyedi yona association totindeli yo Kabuya yona association totindeli yo Florence yona association totindeli yo Mamour yona association ndeko nanga soki tosali bongo ma enfin bobengi ensemble mama Oseya totindelaki DS 10,000 mama Oseya totindelaki King Bukele King totindelaki DS 15,000 mama DS totindelaki mama Oseya ndeko nanga soyi bosali bongo moyibi kozala te transparence ezali moto nyonso na kwena ye akokota zamba koya na nyama mais soki bosalika biso tozwi mbongo po biso moto bima bomoni leo bokechu premier place basoki na Laurent Sokoko bomoni ba oyo babengi bokechu moyibi ba o babengi ya Laurent Sokoko moyibi mais enfin déjà inimitié ekoti na kati na mitema bato mususu bameli bokechu premier or ezali kaka déstabilisation ya ba Rwandais soki boyoki nga malamu téléspectateur à quoi applaudir pour la Congo et non pour la individu. Mais le quoi bino souci aliba bete la kabilo ben individu maboko. Totala et kamni ne kuya na sima mikolo. Mais les politiciens congolais basali kuya mabe pour la Congo. Liste na bango ezala kotanga yango. Pe boko yeba bango. Peuple congolais oazana mato ya koyoka ayoka. Maman missionnaire. Merci Maman Odeti. Merci Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi, Misape électrique. Merci la Pape Joy, directeur recherche stratégique. Bon séjour na yo bisiko zali. Merci na Sango Mokonzi Parabe Misobangai. Prompt rétablissement la yo. Merci na Mama Samuel, ma bolongo toujours na C, Mama Dolo na Suisse, Jolie na Mama P na Suisse na Bana. Merci na Debrino na Autriche. Merci Nabilo Batouana South Africa lingomba to kutana to solo la ndenge to lobi to miser ba moyen calculer za la terre na banze bosi bosali ba calcul beti da faisabilité sikoyo to concrétiser to tinda ba moyen poto sala musala to katela bisanga to kende ko boma banguna na biso peto zo bonsomi na biso merci na Gilompinga